Mais comment est-ce que yozo salate? Nzamba tinda na mokili po sala nini? Nzamba tinda na mokili po bela kate? Nzamba tinda na mokili po na makambo zo kutana ngote. Mpunda o azaki lié. C'est alliance ya Abraham. Mais on s'est retrouvé na balien. Mais maman a fandi na ndakoute a sali déplacement a yé kokutana Jésus na synagogue. Bato bakanga yo, baza bakolo na yo te. Soki eza papa na yo, soki eza koko na yo, soki eza muta famille, bango baza ba membre famille na yo, baza ba parents na yo, mais baza ba kolo na yo te. Mutu akela yo atindi nga na nzela mission oyo, to kata singa wana. Nga na linga la politique te. Nga na pasteur, musala na nga iza kobokola ba mpate na Nzambe. Donc nga na réunion ya politique au monde ngate o na parti nazara na parti T. Donc moi je suis là pour servir mon Dieu. Non, problème il y a pasteur, il faut Nzamba sunga, Nzamba sembola loboko na ye, mosali na ya retrouver liberté na ye kozala vraiment lipamboli pona bana Nzambe parce que aza mosali ya Nzambe bampate ya Nzambe bazali. Oyo il faut a kamba sokaza kuna moya kamba bampate wana ezate. Bonjour Congo Kinshasa, bonjour Congo Brazzaville, bonjour Mokili Mobimba. Bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Place de Jerusha, une émission socio-culturelle avec votre humble servante Jerusha Bafosset, l'enfant de Marie-France Vangoula 7 et l'unique reine-mère. Bienvenue encore dans notre chaîne YouTube Congo Suisse suivi et puis bienvenue encore. Oui, madame, vous êtes numéro un grand merci à mon boss, à mon papa, à mon DG, à mon patron, maître John Motoma, à maman Micheline, la reine mère à Palais. Voilà, la paix civile de ma beauté. Puis merci, belle papa, la confiance au Pessinga. Puis un grand merci à mon réalisateur, Kelor Ngassé, les baby Mouteka Zanganzalo, papa ya Gartina Ngassé, le pays Keren Ngassé, le papa na ba collègue dans ya Congo Suisse, Chikito et Singali, Suyanzambe, la paix son beauté. Puis Osé bonheur na paix son beauté. Puis Enoch Mbala, la paix son beauté. Secrétaire na biso Rotana la raze, la paix son beauté. Wana bongo basalia Congo Suisse. Na sepel sou comme on a bien na mukona le bateau pour beaucoup de na première fois pour s'abonner na chaîne na biso te profiter pour s'abonner quand nde ozota la wana s'abonner pour toi la bino makamba bien oza chaîne moko ka etara bino à l'aise et c'est pe ça bino na ba invité à bien et c'est pe ça na ba musicien be ba pasteur ba te belé doit s'abonner et belé na chaîne na biso. En tout cas le vraiment to ki bon mimi kota ba pasteur to sur la bongo na prophète Tia aza bongo responsable à l'église la main puissante de l'Éternel. Voilà, yangwana aza bon responsable à l'église wana. Na yebi déjà que presque batutu ya poto batu Kinshasa batu ya PBB déjà boyebi prophète Tia. Bo s'abonner belé po bo mona sous makama prophète Tia aza bon responsable ya église on to tengela bino kombo atambola ki azala ki pe papa na ya moli monde a décidé ki asala pe église ni abimisa pe batu abimisa be évangéliste ba protocole ba chanteuse voilà yango vraiment asala ki bongo église na kombo na la main puissante de l'Éternel. Avec les bino parcours naé mais avec les temps pe aro mais qu'un peu que expliquer une place soit payé à outa non singa na gelo ngasele ati la biso le maya pasteur Tia botalanda zo biki botalande zamba Tia azo biki sa ba malade azo biki sa bata sida azo biki sa bato donc ah vraiment c'est n'a pas problème non ozonga na ngote ozonga vraiment béni gelo ngasele Tia la biso le maman Tia Mosakoli azana mbo et puis ce témoignage ni aux en pour la prophète Tia témoignage on a déjà pour la prophète Tia la maranga ba mission de la qui parle na ngoti on a qui ba église belle mutana bukuta esika mususu okende kuti basengola ba mbongo ba $100 ba $200 asina landa ke na télévision kaka ya ofele na za problème amiom na kanga makila ça fait 3 mois na zumona suku na kendaki hôpital ba bisinga o na ménopause na bi ménopause la pena tiki nanga après na landi prophète Tia na butu babandi ko bonde la na télévision na landi ba témoignage ba fio bazaki sida ba big donc on comprend ce qui oyandaki na Nzela TV na na Nzela TV papa OK na landi pe ba fio bazaki sida wa utaki Brazza wa utaki Angola ba biki ngana ba epesi nga courage est-ce qu'on a la télévision na batu nyonso basi balali ngana tikali kana ota la télévision tango na landi papa lobi batu nyonso bazona na ngana bandako basi mabisika bazali kobela eloko nini on Nzambe na nga ko bikisa te abiksi sida bongo miome ozana ngona nda nga kuto na sutuli ngabi est-ce que azolo belanga ou bien ndeni
tango babandi kobondela bosimba bisika bazali kobela nga natie liboko awa bisika naza na mioyo natie mpe liboko na miso na nga bi naza mpe na probleme na miso abandi kobondela tango asisi kobondela lobi nzambe apambola baye nyonso na bandako balandi nga nzambe avisite bango na kutu ame nakangi televizio nakoti na ndako nake kolala nalingi nambataka na mbeto boye nga nazo regle su te nasutuki kaka boye regle ebandi obima elekeli nga moko nga bi nga nalanda bato oyo na kipa na nga esu te po mobali na nga deja adécourage alinga su te kutu nakende na nga te esika moko na maladi yango mpe nakendela nango esilaka nango mpe te me nde nini nga namoni makila nde nalamusi mobali na nga na butu na bandi koyebisa ye mpe aboyaka mpe parceke ye mpe azwa banimero kala abwaka banimero ebele alobi bato bazosenga bato bambongo baobekisa mpe bato te baza lukuta nga abi te oyo aza ya solo mpona bato bandimaka te oyebisi bango nini baya nzambe azali naye kotatola monene ya nzambe oyo nga na bon nakangami na nzambe ya Michel Pamba te en tout cas nazalaki na maladie pendant ntango molai maladi akia etungisaki nga makasi mais nakutaki na ndeko mobali moko aexplike ngaki alobi te eza na prophète moko komene Michel tia soki okei kuna en tout cas okomona ka yo moko so abonde mpono malade ekosila yango ntango wana nga mpe nayaki nakomi wana nakutanaki na ntango abondelaki mpo na nga en tout cas nazwaki solution yango etinda nga nakangama na ye mpo natambolaki ntango molai maladi wana vraimen elingaki koboma nga sikoyo ozoyebisa bato bazolanda wana na tv ozoyebisa bango nini bato bandimaka te bon bandeko bandimaka te en tout cas bandima nzambe asolo azali vraiment baya na la main puissante de l'Éternel na venir dans nous libéraux des bis oh nous sommes malades sida cancer diabète maladie nyonso elemba na minganga baya nango na les mains puissants en tout cas nzamba Michel azosala ndanu nini adresse baoki bien te bandela adresse wana ndanu numéro 2 bis na commune à Limité baya na motel Fikine baya en tout cas Zambe atia azosala tia mosakoli azana mboka. Ok, voilà, merci na batuto boti kolanda babi bongo eza place pasteur tia vraiment biki sarabatu nzamba tia biki sarabatu kango la rabatu maman mo bazaki na problème moté makande boti kolanda wana maman wana ayaki na ba problème ni na maladie ne mais donc atika kalikolo na la même puissance de l'Éternel abiki nzamba tia abiki se bino pe bato bwana ba problème bwana ba maladie ndeko na bino azana ndako azana sida ou na maladie wana boya na la même puissance de l'Éternel pasteur tia pe sabino adresse bonjour pasteur. Bonjour maman. Ok voilà pasteur tia c'est la première fois que na Congo Suisse okoki un peu ko sala ba tu rappel pasteur tia zananya uta na église wapi. Ok nga kombo nanga eza prophète Michel Kanyonga kinga sitia mosakoli ya mboka et na uti na église perfection maintenant na ngolo nzambe nazo kamba ya communauté des églises la même puissance de l'Éternel. Voilà adresse pour ko profiter. Tu vandi awa to église ezali na commune ya Limité quartier Motel référence eza deuxième porte à Fikine. Otuni kaka vninda nous 2 numéro 2 bis par relaxer puis ba même pas prophète. Voilà, merci va pasteur tia ça l'église nae au tabimisa lo ba protocole ba berger pasteur tia au église à pasteur. Non papa nanga molimo comme on a les révérend docteur Daniel Kisolo Boya. On a pe simbote. Voilà, ok merci to pe beauté père spirituel ya pasteur tia lolo vraiment ba masoli za tellement belé ya rosolo là mais za ba na nzambe belé bazo souffrir na likamo biso tout yo kango kaka maman wana balia famille zolanda maman wana ba promesse donc lolo vraiment tozo le blaming lipo na mabalia ya o ezara mingi ya ba famille ya ba vie ya ba tout yo kaka to e baraté finalement liango elobaka nini pe ezara ni. OK, les liens c'est tout ce qui sert à lier. Lien est logo nyonso bazo ezo sunga pona ko kanga exemple chaîne de prisonniers chaîne bakanga ba kraka eza lien singa o bakanga kantaba e bakangi et puis bakangi na nzete eza lien donc lien est logo nyonso ezo sunga pona ko kanga donc ce ba biso que muto aza lié c'est que muto aza ya ko kangama donc c'est ça. Voilà ce que toi bandeni que maman aza ba lien ou bien papa aza na ba lien okoyeba yango parce que omoni ntaba soki bakangi ye singa akomi kolia na mulaya singa
adage moko lobaka ntabaliaka na mulaya singa na ye. Et or Bible lobi mon serviteur prospérera, il s'élèvera et il sera très haut placé. Nzamba a besoin muto bandana 1 et puis amatati na 1000. Mais ça n'a pas via batu mususu du fait kaza lié moyen a avancé totalement ezate. Abandaka makamba comme ça ngona sukate. Libala yaka mais comme mibali bayaka mais libala nde yakate. Il y a des filles baza bongo. Mibali bayaka na bango mais libala yakate. Les appels na ba filles mususu mobala yaka ka po bimana ye, po ye banzoto na ye, après kei na ye. Donc il y a des choses comme ça. Au monde en dette de comment autant benga zana na France et singa bi prophète banda na banjo sala ba démarche mukanda na natikala ozo mukanda te. Na sali déjà 11 ans na poto. Na sala kata musu na mikanda batu musu muto pe na ndosa na mukanda na botolinga mukanda. Donc compliqué. À chaque fois zo banda eloko azo komisa yango na sukate. Lien et écotique lien ya famille na yo, to pe lien ya bondoki. Ekotika yo o banda mais kotika yo te o atteindre bon objectif. Omoni mutabanda ateka déjà biloko nyonso ateka fumbu ateka ngainga ateka mai ateka mapa avancer kate. Ne loko batu ba osa lezo simba. Yesoki so babi ke mikolo na ba cabine fungwami ba cabine lezo simba. Yeso afungoli cabine kopa cabine baby. So babi mikolo ana ke ba salon de coiffure lezo simba. Yeso afungoli kopa ngwe kufi. Donc muto aza lié aza muto avancer kate. Abandakane musala bien mais balongola kaye ba koza libéré ba kyoluka musala soki ya keka koluka o ba place ici na liba la complication santé au comment on a même dans domaine de santé les gens ba te belé baza lié lelo malade lobi malade santé za stabilité. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois santé zozonga normal ba bendie na malade soka linga zoazemi balongoli et ça na ba tumususu baza lié à abala mais abotate. Et ça, il y a aussi des gens à bota, mais dans la famille, on a des libala, et il y a parce que ça lié. Voilà, et ça, il y a des gens à Salaka, à Zabien, à Zanambon, à Zanabane, mais à Zapé, à Bali, à famille. Est-ce qu'on bat bon auto et pas Bali en denne? Non, moi, à Bali, en famille, les gens battent à Zabien, à Salaka, mais ton sous santé dérange. À Zabien, à Salaka, mais au cas maman n'a pas de diabète, tata moi, ça, Zalaka na diabète, yépé diabète et malgré mon voisin. Donc automatiquement ça lié na lien wana ya malade parce que dans le baraboy mutunyoso il y a un cordon ombilical très efficace où ils ont sangisa mutunyoso na ancêtre na tel que tu es là il y a un cordon ils ont na singamoko ils ont sangisa yo na bakoko na bino donc lien où ta nzela nini okomona ba ancêtre na biso ba livra famille mobimba ba teka famille na esprit moko tant mususu esprit wana bando kangele bambisi na zamba ayebisi esprit wana yo kozwa tant musu mabala ya bana bana nga bakotanga me bakosala te bana nga bakozala basi kitoko me bakobota te bakobala me bakobota te bakobota me bakobala te donc babiloko abongo okola na yo pe o vivre na yo bien mais quelque part on s'est retrouvé et loko moko esimba te lien moko eta quelque part. Il y a une femme dans la Bible qui était courbée pendant 18 ans. Jésus-Christ enseignait dans une des synagogues, c'était le jour de sabbat. Cette femme est entrée dans la synagogue à Koutanina Jésus-Christ de Nazareth. Yesu atalié batuba omona kunki mais Yesu omona lien. Bible lobi Yesu asimbi etango abiki batuba ebisi po nini ozobikisa mukola saba Yesu ayebisi batu na bino bolongola ka bampunda na bino na bantaba mukola saba po balia. À combien plus fort cette femme qui est une fille d'Abraham que Satan tenait liée pendant 18 ans. Oh Satan akangaki pendant 18 ans. Batuba omona ke eza malade ou umeli 18 ans. Eza kunki ou umeli 18 ans. Mais Yesu alobi eza lien. Et puis t'as la vie à moi si on a zaki kobe. Tel que tu es là, soko tuni neti biso be ba marié, soko tuninga o sepela na moi sinon de no eso tom susu na yo kaka ya oloba, tom susu na mona ka ilongi na ye, tom susu na lekaki. Et puis makamba deuxième regard ezalaka, so muta oluka moi c'est qui parateza li sumte. O ka tom susu na talaka ina style nde na sepela kana. Siko mama o moyo mona ilongi na ye ezate. Pokonke gumbiye. Vous comprenez? Donc, moi, je la taille, forme exacte parce que, kunki, bat pas moni malade, mais il soit mon lien. Il y a aussi des gens comme ça. Ok, à Tambola Kananzela, malade de Gumba Vinaye. Pauvreté Gumba ye. Mi bali ba benga kaete. Ebe ça la moi si passe à Tamboli 2 mois, Tamobali a benga Nanzela. Maman n'a pas eu de zabo, soko Tambola, mi bali ba bengote au Lukanzambe. Vraiment. Vous comprenez? Il y a des gens, oh, mi bali pe balandake, mais li balande landa kaete. Parce que célibat est goumbaye. Les gens sont malades et goumbaye. Le diabète.
lobi kuna komi kyste, lobi kuna fibrome, lobi sida eye mabe, tout ce qui au moni mama o ba ocho pesa biso elema, asa mama o ayaki na maladie ya cœur, ba pesi ba condition, ba bisi oyo ko lia kate oyo ko simba te. Aye na église akuta inanga, abika na mai, to zui mai to sambeli to pesi ye, et puis nzamba abikisi ye. Pourquoi? Ezaki esprit o egumbi ye. Lien moko ekangi ye, ezo empêcher à vivre malamu. Lien eza eloko nyonso yo kangi yo, ezo empêcher o vivre malamu. Ntaba o akangi ako vivre malamu te. O bakangi. Yesu alingi akota na Jérusalem. Normalement selon prophétie faki akota matalikolo mpunda. Azala na mpunda. Mais Bible lobi ke mpunda o Yesu faki amatela azaki na ngomba ya kokangama. Oh, musala ya mpunda eza kokanga ete musala ya mpunda eza il faut muto amata likolo mpunda muto atambola likolo mpunda. Maintenant mpunda wa se retrouver azo sala musala na yete o nzamba kelela ye à cause ya balien. Ozolanda nga mwana mwasi nzamba sala yo o sala musala o bala o bota o vivre malamu. Papa ozolanda nga nzamba sala yo bibo le précieux trésor de l'homme c'est l'activité. Mais comment est-ce que yo zo sala te? Nzamba tinda na mokili po sala nini? Nzamba tinda na mokili po bela kate? Nzamba tinda na mokili po na makambo zo kutana ngote? Mpunda o azaki lié. Yesu atindi ba disciple na lobi bokende kuna bokokuta mpunda mais azaya kokangama. Soki bakolo na ye ba yebisi bino na nyatindi e boloba le Seigneur en a besoin. Donc andaloba soki ba kolo na ye wana batuni mboyo bisa bango kolo na ye parce que loko tourna ka mutu na ngai trouble ka ngai yango wana ba kolo mpunda bakangi mpunda na bango yo muto ye olobi yo pe kolo na ye akuti bakuti punda ko kanga bango ba kolo mais ba bisi bango le Seigneur anabe le Seigneur veut dire kolo. Donc kolo ya mpunda azana posa na ye. Na ngina yebisa yo papa, na ngina yebisa yo mama yo zolanda ngai. Peut-être makambe comme difficile na vie na yo. Tout ce que tu fais zo avancer te. Le lo malade, lobi malade. Célibat ezuyo, stérilité ezuyo, mukanda ezate. Ozobota bana bakizengi. Tout ce que tu fais zo simbate. Bato yo bacha malade wana. Bato bakanga yo, baza bakolo na yo te. Soki eza papa na yo, soki eza koko na yo, soki eza muta famille, bango baza ba membre famille na yo, baza ba parent na yo, mais baza ba kolo na yo te. Muto akela yo atindinga na nzela émission oyo. To kata singa wana pe to fungola yo. Nazo déclarer dans l'émission mutno chazo landanga singa et katana na kombo Yesu. Amen. Babe katane katana babi soza na ba problème yaka pa ya prophète eti okozwa okomona loboko nzambe na bomo na ebota la mama yaki na malade ni mais atie makolo na la main puissant de l'Éternel azongi yako bika prophète eti esko to kata ba biloko na ndengeni. OK. Premièrement, démarche ya ça les asoko yamba Yesu te, il faut yamba Yesu lokolo nkolo pe mobikisi. Et deuxième démarche, il faut comprendre. Parce qu'il y a des gens qui ont souffrir, mais à fandi. Azo mona makambo simbate, mais à fandi. Benga mosali nzambe alinko bengate. Luka kende l'église alinko kendete. A komisi likambo ezama be ya komisi yango normal. Il y a des choses tant au monde en clarté, il faut luka nzambe. Cette femme était une fille d'Abraham. Au cause de la peau yamba Yesu. Osana c'est alliance Abraham, mais au cause se retrouver na ba lien. Mais maman a fandi nanda côté a sali déplacement à yé kokutana Jésus na synagogue. Première démarche au yambi et puis deuxième démarche c'est faut s'amela et puis faut luka ba sali nzambe ba me camper orienté par rapport à makambo zo vivre. Par rapport à makambo zo vivre luki ba sali nzambe to orienté et puis to ko sambela pona. Voilà, merci ba tutu boza ba problème bo luka elonya nzambe boko bika. Parfois c'est muta koza na ba lien bongo. Aza peut-être na posa ayape et pas pasteur mais koko ma comme pas côté na pasteur singi face à la fiche et pas quoi comme pas pasteur singi apé ça $20 parce que maman aza na ba problème aza na ba liona mais aza na mbongo te donc maman aza na droit le boka nzambe te na vini non et là comment ko na ngina lobano mais na dévolé et lingolo baté que bateau ba senga ka mbongo pour akuta na prophète basala la lisumu hein. Bien sûr qu'il y a Bible qui a offert mais tu coupes ça il y a offert netinga boy na likaka na ba chaîne na biso ya awa ya Congo na likana na Molière na zolika na Desas TV na likana na La Joie TV na likana ba TV na likana radio CBS radio centrale na ofuta mbongo maintenant mutayo kinga na mateya aye bien sûr que biso l'église la mère puissante de l'Éternel so ngokutana prophète ofuta mbongo te ils a juste que oye na offrande na yo ça dépend ya moyen na yo. Et offrande de cause à la 1000 francs et cause à la 2000 francs mais ça offrande oye na yango to za na montant moko te to tcha so ngokutana prophète faut pesa non to ça la rabongo te
parce que biso to na moi compréhension Voilà. nzambe wa pambola biso na ndenge ne mais ba o pe bazo batie moi prix basali pe mabete peut-être azana mbongo te moni évangélisation eza nini mateya bonne nouvelle eza gratuit évangile eza ya ofele mais évangélisation eza gratuité parce que pour évangéliser au moins ndebino boyebwe boye pona te ya batu sango malamu Voilà, c'est ça. dans les émissions oyo Dans les émissions. batu ba pambolama mais bino mibale ndenge boyebwe na yo na papa na waza na caméra Voilà. bozonga maboko pamba te avant bozonga il faut bozwa pe transport pour yo sala musala parce que transport on peso na kozwa wapi il faut ka bateau bazoya malgré tout tché prité malgré tout tché montante mais akanisi kende non kende pas musala nzambe fona mema ne fisque offrande parce que offrande batie la mutu montante ah mais ma offrande et rosala vraiment malamu Voilà, pasteur Tietien nengi suna tuna mutuna oyo to kaka bande kebele naza na masque de vieillesse parce que masque on biso mo na batu boy to mona na biso lote no longa mo nga na rotande ko na mwasi to mone kitoko makasi donc quelque part boy aza na masque de vieillesse ko boy ba onde ni kemta na masque de vieillesse et puis ba si nango ntada na masque de vieillesse voilà et c'est manifestaka même boy physiquement il y a des gens oyo moni tamoko normalement moi na mwasi eza na ba période moko bo abebaka mais ya wana sko ekomaka ya momesano ye mo soit eza na mwana mwasi moko ayaka na yambia obi prophète so na tali longi eza mikolo na so na tali longi nanga naza na ba période te naza normal mais so na tali longi nanga na mona ke o eza eso longi nanga te oui eza na mwana mwasi muso ayaki olobi prophète mobile nanga to fandi na yebo abi amona ngelongi ya koko oui parce que masque de vieillesse yo komona te mais nga muto na otala yo na omona peut-être biso ba totalo na misu normal na bolingo te to mona te na ko sepela no mais soki soki komi na point ya bolingo nde na monike ozaka na masque on comprend et masque de vieillesse bit nango ezaka ka po ebengana libala ebengana mobali ebengana bato bazopusa na pembe na ko basunga yo donc c'est ça ou remarquer que ba relation no ekata na kaso mobali aye tamo ko sepela no lisute il y a des gens à cause de masque de vieillesse et comme ça bango to mususu nzoto solo munoko solo et comme ici donc mabé c'est parce que azana masque c'est bon merci Nebi kezo sepe sabatu tout bazola na biso yo mutu nano s'abonner na chaîne na biso pour ozwa kamate ya pasteur tia en ligne au bandozier le pona ko sambela pona bino batu bozana bandako bato boza confiné pasteur tia olobi na debi olobaki lo moko lobi pona mutu ayandi na lubema mbongo ke pa mutu akoza na mbongo te donc mutu abonga za na droite siko même bino mo ba pasteur tona ba moment ba confinement batu bazo sala te non na lobi te ke mutu aza na mbongo te aza na droite oui non en fait na lobende ma be place wana excusez vraiment na éclaircir en bien parce que ezala o aza na mbongo ezala na mbongo te to ko yamba ye voilà po tozo te ya te po tozwa mbongo évangile eza ofele voilà parce que na ko bando te na ngani église na nga na senga na mbongo te mais so na komo kende na télé kuna fona futa ce qu'on a futa na moyenne faut ka batu au bazar parce que so no bina bando katela bango ba prix avant ya faut $20 wana ekomi mabe il faut mutu na volonté na tango amoni loboko nzambe abia na moni loboko nzambe po papa le kai na TV na futela bongo nde malamu voilà ce que mutu mo basana ba problème asa msusu na quelque chose au pesa te na tsako tu yote pasteur tete po yo uti déjà ko expliquer biso mais baninga no ba pasteur na ba maman ba confinement ou ba maman ba malade ceux qui m'ont dit ma bengi papa na ndako papa sambelela nga o avana sambelo tina bon msusu na ampesa msusu ba bo sala te bandimi bo sala te banandako mais pasteur wale kana tele po lo ba ke bo tindela nga bon na mpesa ibisanga bandimi no bazo souffrir bazo sala te misala les autres quoi ibisanga na minute na $20 bozo bino bozana po boye da biso na ba prière ce po mon ndimi par exemple azana passe ça confiné na bana ndako le ko sala les autres ko pese pembo mais ça la bino mo su baninga na ba pasteur bokoma ko senga ba mbongo malgré to zana ba moment ba confinement est-ce que eza bien non eza vraiment malamu te mais na ningi na loba bo peut-être nga na okozala na moi $20 ya kosomba 10 nini ya loso na kaboleli batu nanga mais ils appellent un pasteur mususu oyo ye moko ata $10 azana ngote to mususu abandi musala sika azwa mbongo ngo wapi po akeni il y a aussi des hommes de Dieu qui ne travaillent pas musala na ezaka église peut-être mbongo bazwaki basombeli batol batongi église mbongo ezaki na kesi siko akozwa mbongo wapi po akabolela bandimi et koloba te ke eza mabe pa ya ba pasteur oyo bazo tchaba numéro na bango ya MCP ça peut-être biso to tchete peut-être biso to lobité mais ba o bazo tcha yango bazo sala lisumu te on comprend parce que
na minute o tozo sala ba kilt en direct na bana biso tozo tcha na biso te mais bana bango moko biso ku tozo tcha ba numéro te mais bana bango moko na makanisme na bango ba yebi que lokola papa atei il faut to pesa offrande du prophète au moins na mutu fan téléphone sonné papa na landa mateya ndenge natindelo mo offrande papa na landa mateya ndenge natindelo mo offrande on comprend mais ça pena batu mususu amoni po moyen ba benga kezata pesi kamba mon numéro botinda kaka wana ce n'est pas un péché offrande des alisumuté maman omoni batu bazana mbongo te ko forcer batu nde avant na loba il faut bo pesa ezamabe avant na sakola ezana prix moko na chaka ezamabe comprendre mais mutache numéro parce que il y a des gens tant que batu sont confinés ezana batu aza confiné mais batinde la qui est salaire parce que soka ngatinda dim na yo tinda ndeni il faut prophète appeler ça un numéro pour tinda dim na yo. Voilà, merci beaucoup. Mais bandi on peut quoi sous ba déclarer sous ba lobby bon on na ba moment ba malade ba Covid-19 oyo ezana ba joueur ba tiba cotisation ba musicien profane auto benga rabongo ba misa mokili ba misa bandoki ba tiba cotisation mais babi na ngamba ba pasteur ata pasteur moko te azota quelque chose qui a pesi même na pas la ministre de la santé kuna aussi la ministre de la santé contribuer pour na bandeko nango bazobela ba pasteur pour ça acte wana te. Non, tu as déjà un orphelinat. Pendant si frère Gelo la image wana même ba photo ache la biso yango au moins que au moins chaque semaine to kendaka en orphelinat. Chaque semaine to kendaka to pesi nan sunga ki pe bande ko orphelinat nan dilela papa moko paza na poto prophète toko sa atindi mbongo to kendaka en orphelinat à part wana biso moko to kendaka ko tala ba orphelin. To musunga na mwa mbongo somba desaka loso na kenango mais zana batu mususu azana ngote ko ko sala ndenge nini okomona na pasi wana mutema osunga mais uzana ngote qu'est-ce que tu vas faire alors peut-être bande ko na ba musicien ba pesi na moyen na bango parce que pasteur oyo abandi église kaka lelo azwa mbongo wapi donc c'est ça donc pasteur tu bien pasteur ko sam surtout ça pasteur mais oza mon activité moko e côté la kombon point ninte oza pasteur mais il faut ça là parce que ce que vous avez ce que vous avez dit, vous avez dit, on a temps plein. Vous comprenez? Vous avez dit, on a temps plein, vous avez dit, on a soin. Ce que vous avez dit, vous avez calculé la poche ya batu. Vous avez dit, vous avez dit, confiance. Il y a des lelo, ils ont confiance à la pasteur. Parce que le pasteur a dit, nous avons un temps plein. Mais au cause de l'activité où yoko bando sala exemple dans la pharmacie on comprend au cause de la boutique oyo yo tchemutu mais yo zo sala nzambe ozo contrôler au cause de la boulangerie o engagé pe ba membre no église omoni au cause de la maison d'habillement omoni donc tu as des activités ozo sala ozupe mo wa église oza nini o engagé yango neti nazana makanisi na sala iloko mo restaurant moko toujours ka ba sœur na biso église o basala ke lokote ba osala na restaurant na erakil ba ye na kil omoni eza idée bien ezoko ça peut bon ezo permettre bango pe ba futama pour ba pe ko pe s'offrande l'église donc c'est ça c'est bon merci nabi ke maté à passer tia ba conseil ezo pe ba maté na sur que ezo kota partout parce que Congo Suisse ces chaîne moi monene état mara presque partout monde entier mo be nabi ke bozo soit déjà émission na passer tia kanet ozo banda yo muto za na ba problème oza maladie ba lobi nulle part ailleurs pas prophète était dans la main puissante de l'Éternel pasteur tia tozo ngam ke na ba makambo utuko leka na mboka na biso tant que mon mboka tant que congolais tant que mosala nzambe et puis ça là déjà comme on a Congo Kinshasa eza bien pasteur 500% na politique oza pasteur mon côté sur mon politique eza bien oh nalingi penza tena kota na makambo wana mais neti nga na sala te nga na sala na lubinga moi je ne vais pas entrer pourquoi pour na moni bato bazali boso na biso ndenge nini bakomi esika nini basukeli nga na okota na ngate vomi na tikala na musala o nzamba bengela nga na sala nga penza politique akota te luba nzambe atinda nga kuna soki nzamba lobi na nga kende pona mission boy na okende mais pona idée na nga moko non voilà babi na ton activité ce sont nga bozong ça ba barbe comme église bozong son nom te pour église comme tellement belé ba bossa ba quartier ba siliki ba lobi église papa ba makelele tous les ka ba makete bité makela baba yo kangote ba yo ka église ko pasteur tia tant que pasteur idée wana bo lo ba ke bazong ça ba barbe comme église et ko zala na fermer ti temps ba lukela bino solution
bon ti sikoyo nanu ba confirmer te eza kaka na minoka bato omoni ba sango eza kaka ba makelele bimaka je ne crois pas que bo fungola ka baba po baba pecha makelele so ebe église ekomi ebele eza bien oyebi ti ndenge toza boye bibobi elangeza munene me basali baza donc ti okola okufi elangeza laka munene basali bazala pe kaka mukie pona nga na linga kutu ke l'église commandé ebele parce que toi na mission ya ko de peupler royaume à ténèbres pour tout peupler royaume nzambe vous comprenez maman donc je ne crois pas net na mboka na biso ba fungola ba bar et puis batika ba l'église za kokanga te na zone ndimisama ke nzambo abundeli biso na malade ensimba ba konzi mboka tant ba déconfiner ba déconfiner nyonso surtout ba biso foko kama ba église ezonga po ba problème ezala kana ndako ya msusu na za courage bon de la teme na yebi ke ton en église na ko sambela docteur yebi ke mambo tout et ko lekana ngo très bien pasteur Tietie za na pasteur Mobwe autant à combattre na pité soro yo ki pasteur wana lobi et ba pasteur nyonso kono Kinshasa ba liambongo ya président président la biso Joseph Kabila ba pasteur tout pasteur monto tout mon se parle baké ya liambongo ya président Kabila té est-ce que pasteur Tite vous avez parmi bato ba liambongo ya Joseph Kabila ko liambongo ndeni abi ba donc ba presque ba pasteur tout ya kin ba liambongo ya ex président la biso Joseph Kabila abi ton ya ti longo pe na mto ba pasteur tout ya Congo ba liambongo ya président la biso Joseph Kabila na ngina pasteur Tite posa parmi bato bali ba pasteur oyo bali mbongo ya ex président na biso non omoni ndeti na makambo ya wana nazolinga penda kokota te parce que nga na linga la politique te nga na pasteur musala na ngai za kobokola bampate na nzambe donc nga na réunion ya politique au monde nga te o na parti nazara na parti te donc moi je suis là pour servir mon Dieu mais toujours sambela pona mboka s'il faut de likambu ya mboka koloba po mboko eza ya biso ce qu'il faut to loba on va parler mais neti na makamba politique nan na kendate na yebite ndenge salamelaka na yebite ba réunion ndenge lekelaka donc na yebi kutu makambo wana nyonso tout et puis na yo ki pété makambo ngo zolo ba sangse ba pasteur ba kabole bon ba mbongo ezaki jour nini je ne sais pas voilà merci to ke le lobo to kitana pasteur aza pasteur munene ya Congo Kinshasa abimisa bana tellement belé abimisi ba voici l'homme abimisi ba Onésime abimisi tellement ba pasteur belé aza bongo na présent pasteur mukuna ba pasteur ba sangana ki po ba kende ko senga pardon et pas ya muto à côté présent ba abimisa pasteur mukuna et puis na ba vidéo nde bimi oza donc on peut obligé vraiment te ya kokota mais tant que pasteur ya mboka na biso ozo servir pe Congo oyo na ba moi ba bondeli na yo zola la tozola mukate na bangomba pona ko sambela pona ba via ba tebele e kangwama donc pasteur Tietie pe ozana un peu na moi dur par rapport à makama pasteur mukona ba pasteur ba kende ko senga abiba ba kuta na ba sengele pardon pas ya mutu attaquer na prison pasteur Tietie oza d'accord nango ou bien non azano kaka na prison ou bien boyo kana bino ba pasteur bo ke ko senga pardon en fait que aza libéré. Non, problème il y a pasteur, il faut nzamba sunga, nzamba sembola loboko na ye, mosali na ya retrouver liberté na ye, kozala vraiment lipamboli pona bana nzambe parce que aza mosali nzambe, bampate nzambe bazali. Oyo il faut a kamba, soka za kuna moya kamba bampate wana ezate. Soki kozala bongo ozala idée moko bien, ko kende ko solola, na muto aza na dossier na ye. Ba bo singa pardon fait que abima. Non, ils ali kambu ya ko solola, na muto aza na dossier na ye. Non, ne komeli bisote. Parce que nga na RSC ce qui est commis ce qui babi qu'il faut kende parce que c'est un homme de Dieu et puis ma kamneti ya ba vidéo moi ça me fait tellement mal parce que commis ko kende là mabe ils na babilo mususu ils a vrai il y a des choses qui sont aussi faux moni ils appellent na batu mususu ba commis groupe ba mo ba fandi na ba onkaka ba okanisa ndeni to sala ye batindi basi donc moni babilo ko wana ezala bien te et commis na ko bangisa pose ta photo na yo moko publier na Facebook pour monitor musu mutu ozwanga longoli mutu achelo ni mususu donc mais il y a aussi des gens où ça la maya solo batika opeza ya solo te ba
mikebisa kaka vraiment ekozala malamu mingi. Voilà, merci. Tu comme presque na suka émission na biso, ba bi émission na biso comme on en place de star. Yo muto za na posa o le capé no émission, même oza na poto to sala émission en ligne, numéro za wana benga belé ko sala be. Puis muto za na posa ya prophète tia benga e ko sala be tala ka bato bazobika na balade batabasida bazobika batabasida bazokanga ba biso na la même puissance de l'Éternel au kozalo boko ya nzambe okobika. Un grand merci na bato to obo s'abonner na chaîne biso pona lelo et puis na bato d'abo s'abonner ka lokola dada muzinga na Texas na pese bambote et puis la fleur du moment follow le Sampino bambote maître Sampino nyakala lifuramba de akala mokondi na Paris bambote belé puis no pe bato bozana ba problème di dongalema on a problème mukanda bando kenda poto ozwara mukanda te ozo sabe fort ozo simbate pasteur tia ko pesa numéro bengai a reçu le prière même na mboka oyoza e ko sala bien makasi pasteur et de galonga c'est le pardon et depuis son le moment que peut ozonga pour pasteur a pesa ba programme na. Ok, c'est le prophète Tia. La montée Monzamba Pesaye, la Kosunga, orphelin. Le prophète Tia, la montée Monzamba Pesaye, la Kosunga, orphelin. Ah, on a un dépôt, on a un loso. On a un Kosunga, orphelin. Et ça, vraiment, ma cambo a bandango kala. Montée ma Kosunga. wana prophète Tia ye moko ye pe azomema awa ye yo akeko tika ba biloko azotia biloko na kati ya bureau na kati ya orphelina. Prophète Tia ye wana azokotia biloko na kati ya orphelina na président Kolo orphelina avec Mike Biem. Bino moko bozomona bango mibale bango la ndenge bazokotisa biloko na kati ya bureau ya orphelina. Prophète Tia na avec Mike Biem. Yende président. Prophète Tia ye wana ndenge azolima biloko azokotisa yango. Nzamba apesa ye motema ya mawa. Voilà. Esengote. Bonini bokolo bapona bapapo bayekotala bino. Merci beaucoup Gelonga Selena image au côté la psy à pasteur Tia wana eza bon wapi na orphelinat place autaki ko sala badon ba lobi soki bato bazo aider na vidéo pe il faut ko aider bato pasteur Tia soki likanisa okene ko aider bano bazo zanga mami ya kolena ba moment ba confinement po ba misusu bazo mona ngomeza na bana misusu bazo mona ngote yo pasteur ono salite en tout cas ça ba biloko vraiment il faut olanda pe il faut yo o sala n'est important te sala oyo ba pasteur misusu bazo sala mamba bien beau parce que ceux qui sont morts na nukutu bato aime surtout sur moi salaire to sur moi bon to zoli la banzala pourquoi pas na bano aime surtout bazora elo côté pasteur Tia merci pour na idée en tout cas félicitations ko ba toujours nzambalo la pese belia baxelo pour ça la sous makambu ya boye programme na yo ba malgré tout ça le confinement mais tu es bien 15 ans pour son mambo kalaté et zo le programme na ba kilt na et puis adresse numéro de téléphone non ba kilt tous en noté tous la ba déconfiné mais prophète azoyamba omoni okutinga na église na na bureau na zoyamba parce qu'il faut tout sambela ka pona bananza toujours garder ba barrière na biso toujours respecter ba ordre oyo mokonza mboka pesaki mais toujours yamba toujours yamba 1 mètre na biso pe to respecter omoni 1 mètre et puis même na bureau to respecter 1 mètre toujours sukola maboko et tout o azana besoin prophète Tia yo zana Kishasa oye okukuta nanga okomi na deuxième porte afiki na lemba obisi bato ya moto bolakisanga église esika prophète Tia akambaka eza na avenue Ndanu 2 numéro 2 bis avenue Ndanu 2 numéro 2 bis église la même puissance de l'Éternel numéro à prophète yango wana ozomona wana ezobima wana bakomi prophète Tia eza plus 243 excuse 84 087 52 21 plus 243 84 087 52 21
Vous avez besoin de prophète, et vous avez mboka nini benga toko sakole pi toko orienté. Tika nzamba pambola biso. Voilà, bah depuis que na bato tout ba sunga capacité tiens na ba conseil, bato ba travailler en église, ceux qui ont besoin d'éducation bango na bi que ça bango bien. OK, na nzamba pambola ba ndeko nyoso tozana bango en église, apôtre Jérémie, pasteur Chico, bishop Patrick Moulombi, sœur Nancy, frère Daniel Modibo, frère Gelor, nzamba pambola mama Yolande Ineza, bébé Android, bébé I Believe Kanyonga Makashinga, nzamba pambola biso. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Place de Jerusha, une émission socio-culturelle qui vous a été présentée par Ngamoko Jerusha Bafosset, l'enfant de Marie-France Van. Un grand merci à vous, Bato, tout bosito en kota la biso toza bato ceux qui te loba mabe, bolimbe ça soto loba qui bien ba commenter ezana bo commenter et ko ça la bien ma case. Un grand merci aussi à mon boss, à mon papa, à mon président, à mon 2G, maître John Motema ya maman Micheline. Pasteur Tietia azo signaler biso loko. OK. Ba naningina signaler pour na bandeko balingi balandaka pasteur Tia prophète Tia chaque jour au s'abonner kaka na chaîne nanga où ils allaient 3 fois donc 3 ya chiffre fois lokola X Tia TV voilà donc 3 fois Tia TV donc s'abonner au kolanda prophète Tia heure nyoso ba maté en ligne direct nyoso kolanda nzamba voilà merci nzamba pamba la biso ba tout et papa pamba la bato tout bolandi biso pasteur Tia to telemaka Gelonga c'est le merci Nandi au sel musala puis pour papa na ba collègue na superviseur na papi le Congo mo bala pembe merci na bino ba tout bolinga biso retrouvez moi prochainement bisous.